disons, il y a Gianni Ayaté, la Brine. Hein? La Brine Ayaté, il y a combien de membres de la famille ou comment il y a Kolobanine? D'abord, mes connaissances à toute la famille à Gianni biologique. Ouais. Tout le monde a réseaux sociaux, il passe au batuario katé. Ouais. Bano ya bote, na baso ya bote na bango, na famille. Bana passe oui, biso tout on a ba passe. Ah, kota la que vient na biso artiste mon boya. Ouais. Bandi 16 ans sans mukanda, na ba été na mona e bon, na maman na mona lo kwa ndoto. Ba passe wana no, ye mona kufi no na ba passe, famille so eza ba passe. Donc muto azana passe roi famille na maman na ye na bana oui. Et ce n'est maman Gabrielle audace oyebisa moi c'est Gianni ya matanga te vraiment attends que nani attends que qui pour la relation makilate maintenant moi son malgré il est méchant tina suka ozala ka méchant aza esprit mabe aza ndo ki amakamnyo so mabe ali felu ma baza ba relation eza ya makila vraiment donc Gabrielle a tante maman Gabrielle a tante Ordobake moi ça Gianni Ayaté nande vraiment maman Flore ngolo banine. Toi tu penses que la Brine hein si ba vendre na vie même so 5 si amona ba mabena ando kendete point c'est ça le problème. Donc il n'était point. Ouais. Na potona quand il y a des mukanda. Bato bana mikanda te bazaki. Bazali bazebele batambola rapé c'est ça. Bato batambola rapé le quoi biso a ça mukanda les. Ouais. Et puis fait Gianni. Et puis so a remarqué que voilà suspendeur tout no mikanda. Ouais. Et belé bana matanga na bana mikanda. Vraiment. Tout ka le mon bilo balo ba. Na bien gâté on a. Puis na kata ba makambuana ba yebaki. Moi c'est nanda ku so akomi ko tricher. Ata so banda ku monter. Moi ça va pas bango mobala va pas na. So moni moi ça komi ko tricher. So landeli bien ezane loko mo mobali a okoko sala yango. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. Yango moi ça otenga. Ouais. Soit tu as caractère mabe, soit tu sexe nous a bien té, ou soit tu peux sa mbongo té ou soit non, on va besoin moi ça ko ça monter. Voilà. OK. Solana la quinte. On ça la kama belle quinte. Ouais. Oh, soit que aussi ton solana la quinte. Ebele ya basi. Voilà. Ça n'importe lié parce que ça moi si peut pas yo va moi si non on va makambo ça c'est très important balandi na biso de beza kakao pour comprendre batation ça likolo bon finga na numéro na ngeza 089 24 84 266 ça fait quoi problème ça la vérité vraiment dans tout ba baba yo moi si so ba sala que ngo sepe non sepelate parce que la brine a sali mabe non côté l'été mais faut qu'on ait na kati ya ba couple belé ba réalité o eza en kati so ba zomba binsi banda comme so biso to kokoloba te vraiment moi c'est nion eza toke que na zonga pas mobali voilà faut continuer so qui a senti une place wana ana bolingote que ezate biso actif final télévision abonné na biso surtout ba obalinga ki mission na ngai Flore Yamba hein ko circuit vraiment nazar ko sepela bili pe boza ko sepela ndenge bo muninga boza déjà ya ko sepela vraiment le toza na liboke na biso kande to liaka liboke na biso ya mpoka malembe to ko lianga na ben invité na biso na basa abango ko se présenter surtout partout dans le monde ska bozwami hein ernin bozola ndela biso na pesini ba mbote ebele ana 6 caméra nanga e ko fungwama pour to l'accès ba invité o ngai na melibino lelo penini tokolo bali bokeni tokolia lelo bokoye bango elongo nabiso. J'espère que caméra nangeza prête ya ko funga mana yamba invité nanga vraiment to bandana papa nabiso botaka bolumu bonjour. Bonjour maman Makio. Boni Saoudi. Saoudi tokoto mulele tokote legemende yo mtitensa.
Vraiment, ils ont le bâti, ils ont le bois, ça déjà tokos. Donc ça ouais, c'est qui bien. Ouais, ouais. Mon boss. Mon boss est homme. Ouais. Donc il est tout bon bâti, il est au l'ombre, il est tout bon parce que ah ouais. C'est que tu protéger base. Protéger base. Ouais, tu protéger base. Mon panzi n'a pas koto, toi na maman na biso, hein, babi fleur mondoi vraiment. Wana ndoi na ngai, hein. Wana sinazo benga e mondoi et ça la nga moi leke. Bonjour ndoi nanga. Bonjour Flore ndoi nanga moko. Bonne santé, tu na teza déjà kitoko. Ouais, santé ça très bien, santé ça vraiment bien, c'est peu sous le logo ya minga na émission ndoi pas ndoi une émission donc et ça ninga bien na pesi ba bonne nyonso o ba olanda biso émission au sikoyo partout pour ça quelque soit na heure bozali apesi bino bambote bo partager bo aimer bo ça commentaire vraiment et ça bien aimé que les autres toujours partager le mot très spécial car d'être le barali boké a to benga ngoli boké ya mpoka vraiment ouais on ndoi nanga vraiment quand nous mona merci ça bonza basala bango shooter ndi ba fungulo na kata chasser moi tena zala kanga mais faut bisa penza merci alors ça le peut mbabula mais à raison ça l'omboge ça nzambe merci ah on est retardé parce que non so ba ebele basala kwa yote ba on ko basala kwa yo mais yesimbati yo faut que ça te merci parce que tant on y se sont à la mouki na pesa non nzambe merci na la sou na pesi donc yenda batelanga yenda salanga na za merci beaucoup papa motaka c'est pas nous support il ça va film sous ça comme il a 40 ans tout âge pousse une fossette pour ta terre il y a eu son côté mais il y a 40 ans t'es le bibo ba film sous 40 ans ba film sous ça comme il a 40 ans la fossette comme piqué mais yo côté le bousson on a gagné tout ça émission biso pardon oh quand on aime oh dans l'amour quand on aime quand on n'aime pas on n'aime pas c'est comme émission comme yo lingana t'aimes na bien à ça créative mo boy yo mo zo talete ka ça kwa mutu bafungu na kata karton c'est quoi yo ki to sa émission to ki poto lingana bo lingana awa te ngane na yambi bino te te za lingana te eza kotala mutu ninga salière. Non, tout ça l'émission, tu as qui colingana te tout ça l'émission, tout ça bossa babonné na biso donc voilà, tout ça l'émission na biso to partager les bokeh quand tu descends na kolia. Vraiment. Tes mes frères sans Nzambe merci. On appelle ça que merci déjà. OK, c'est bon tout ça l'émission s'il vous plaît papa, tu as qui ça l'émission, tu as qui colingana awate to lia liboki na biso ya mpoka de to lia kaka comme d'habitude vraiment de to mesana ko lia to fungola siko liboki na biso. J'espère que nyo c'est comme déjà temporisé donc to fungola liboki na biso papa na robanda na yo na mutuna na ngai vraiment makambuka ka ya Jani matanga ya Jani babi ko réseau ya lelo. Ouais, on a bien organisé les lots, donc ils sont surtout ça là, on a donc appellation à la bien contrôlée, donc tout cadré vie on a pour à ça icône. Ouais. Tu père de Jani Moussousoyati. Voilà. Ta photocopier, on s'en va mon film de Jani. Ouais. Il a ça dans les carnet rôle tina kata sukantoko. Ouais. Au PC bina rôle boy. Ah vina maye. Au jina manga bien les mano benga sani. Ouais. Ah batu badaya ya personnel donc il n'a pas si makasi donc bisonyo soto za lona na ine donc atoza na mutukate pour na vina so Jani appellation fait ça la bien contrôler donc biso tout photo za la wana. Ouais. Message bien capté à Bokosoko Bolumbu. Vraiment message bien capté à Bokosoko Bolumbu. J'espère que bien nous sommes boyoki. Tous à la wana lelo, on a une heure tous à la wana. Toi yamba vient na biso, toi yamba penza via écoli donc eza passi, eza mawa. Na roya pas maman na biso Flore Mutuna op Koria Jani ezoya lelo. Biso nso toyebi. Mais na yoki côté ya Gabriel Azolobaki. Azobeta c'était que moi si ya Gabriel, disons ya Jani Ayate. La brine, hein? La brine a été comme membre de la famille ou comment yo kolobani? D'abord mes connaissances à toute la famille à Jani biologique. Ouais. Tout le monde a kabat bossa ba réseau na ba réseaux sociaux bazo lo baba ebi passe au bat ba yo kate. Ouais. Bano ya bote na baso ya bota na bango na famille. Bana passe oui biso tout on a ba passe. Ah, quand que vient à biso artiste mon boya avant 16 ans ça mukanda nga été ti na mona bon dans maman non le quoi ndoto
bapasi wana non ye mwana akufi non na bapasi famille so eza na bapasi donc muto ozala na pasi roi famille na mama na ye na bana totika bilobela ese neti mama Gabrielle ozwa audace oyebisa mwasi ya Jani aya matanga te vraiment en tant que nani en tant que qui pour bana relation makila te maintenant moi sona malgré il est méchant tina suka ozala ka méchant aza esprit mabe aza ndoki amaka nyonso mabe ali felu ma baza ba relation eza ya makila vraiment donc Gabrielle ana tante maman Gabrielle ana tante olobake moi ça Jani ayate na ndeni oya malgré azam fimo mabe o eza que alelisi monde mobimbo ba Jani vraiment alelisi ba famille belle ngana bi yana ngamo bona moni aolela onolela Jani aya ti niveau bi fleur vraiment na tala ke na théâtre na lingaga ye na sepela na ye ouais na yo ka douleur donc o kamna ke batu ba olela Jani ouais allez to tika no to lela no Jani to tika te o mo sina sala nini ya so esenga ya aya alela mbaine alela masumu na ye to mo na osala ba videos aosenga ba pardon so après avoir kosenga pardon Jani sa kufi ata so pe to bito limbisete Jani sa koti mabele to tika kana culpabilité ne so ya en tout cas ya kaka aya kaka pour chose ate oh là là vraiment pas si chose ate même si liwa ya Jani était à ma papa biso ba lumbu ba fa awa ba ba mi bali ba famille on de to zabolelo bo oluki ba tindio poto boke ba démarche no moninga moi si mo boke poto tango ke poto ebi ke dernier on na out Afrique to ebi condition a mboka moto defa non lipa vraiment mboka mo non des années aller mon côté kuna ndako balambi fufu muyo mo Luka Thompson voilà ba réalité mboka na biso moto yebi vraiment to kendaka poto to bosala mboka na biso te na tiki mama na tiki bana na tiki famille na tiki pe mobali na tiki pe mwasi ata mvutima ya ndeni okovanda 16 ans na 16 ans wana bon ba réalité musope to loba oza na kati to yeba te vraiment parce que mutu musope to mona biso mama biso kenda poto bana 1999 ouais je salue ma maman Janine Kabeda kena poto akiti na Bruxelles là moni que makam na Bruxelles est simbate akene Paris à partir à Paris à tel que na capitale T tika que Lille akene Lille na Lille kuna zo mukanda na vraiment parce que là on est bando senga ke Jani pa ko tika OK ipe non tika ba na katiote vraiment eloko maman na biso flora lobby en tout cas zamna nzambe parce que makambo yo lobby belé baso loba moti vraiment omoni na makambo tout okutana na ngo fotala ba paramètres nyonso mibali c'est ça omoni siko bongise mission vraiment ça na bonne mission mais mission à boyer bon ça vraiment parce que on comprend que logo moko boyer oui vena biso moi ça sala ki madi oui moi ça sala ki madi mais vieille moko na âge na ye donc moi ça zo lingote vieillité que tant moi ça zo lingote batika ebele basi balinga ya baboya na kishasa tu za ki professionnel vraiment asaina banzele bela botisaki donc tout comme na poto moi si mon kam tapé ça mukanda te so comme on est dans la bin ba botine ba beti 6 ans azo finir là ye azo memi na ba niveau na parce que c'est bela ko ke pays mususu aluki bela bin ya pays wana ba baza ya France ça bansaki ben ya France ça so ko ke be ke pe bokungu inkela ezali akoke baka peta mususu nzele mo ba préparer mbisi kuna Hollande kuna na bokungu inkela anga pese ka mukanda problème ça biso pe mibali te na bien na kati oto aso ebi vraiment be azwaka biso ba mama biso bazwa mikanda aza pe na mobali te asali ba démarche ye moko est-ce que lui valait pas azwa mukanda esenga kala brune fois azwa mukanda mais la brune ne yende ambassadrice vraiment merci beaucoup plateau tala batiki nga journaliste bango bituna bango parce que bakanda ezali batension eza vraiment ya komata batension eza vraiment ya komata pour comprendre eza pasi papa question na nga ezali on a tunaki mama Flore
faut pas s'en aller à une question concernant maman Nabiso Gabriel et Loko Lobby. Yo ça content nango que la brine ayate atika la car kuna la mbali na été vraiment est-ce que ils ont un sens malgré pas ses alliés malgré ma bé alliés mais il faut y aller la mobile na yo le kolobani na place wana. Déjà maman Nabiso Lobby déjà. Ça n'a pas si donc Gabriel déjà faut qu'on soni pour un niveau ya famille Jani bon azan ne qu'on a biso artiste mais bazo ka décision ils a famille ya Jani biso ba comédie tout ça na sima ya bozo les devants ya ko makambo na te que la brine ya ti oui biso na soto dit que la brine à Salimani et là au monde on se condamné bato baso comprendre au moins le na mboko na biso so muta kufi tout le monde a ka muto na malamu oui mais le na o yande invité à moi si ndoino flop parti teke na ndenga muleke tempiété afin si bato na tempo alaxi bato ndenge mukile za oui on se comprend le lo bato baso condamné et ça bato tout baso condamner la brine oui à Salimade biso na soto yebi na Salimade asate na ba foyer na bango makamba sala ka mibali na bango ebani parce que oui ouais est-ce que bango peut pas contrôler ba axe na bango na ba bala na bango vraiment na ndenge ni na mibali na bango point d'interrogation c'est que faut que ça na ba réserve en plus baza na bana na kati surtout wana ata to lobby mabe à la brine bana wana et puis mabe à la brine vraiment ça comportement ya baso bazali banda ya mboka c'est ça ngeti na mundele ye moko makamwa na sala ngo vraiment kaka biso ba congolais vraiment za pasi biso ba africain eza pasi vraiment na lelo boy na bali mundele na su mundele mo abali na chinga na Paris oyo ka ba bêtise auto oui mundele ko la ba avantage ba héritage na ngamsu na ko la sa flirter parce que aza noir ça d'abord linga bénéficier mais par rapport à vendre sa stabilité à vendre sa yo mukanda pesa yo ba so biso na ba Kinshasa zo pas faire voyager pourquoi ka ba sa ba congolais bozana ba comportement ya mabe nami to le ba pe bongo te nami bali vraiment ezaka bozo kaka pare ya basité basi combien na poto ba artiste belé balongola na king awa ba memi ba na poto akomi ko bon il peut moi soir vraiment ouais oh suko ya bring na bo temi selon le quoi drapeau RDC maman na Florence côté mes alliés tout ce qui a pas maman mususu au monde de Gabriel ou babilo on ce sont des sottises ce sont des merdes on coco man niveau on a ti pour yemo on vivre riva yemo vivre riva viro ya ça on a vivre riva mutu to bi film vivre riva OK ouais vivre riva yemo nenga zawana aza déjà lipa mateko fini wow pour asala film porno mais azola mo ngana sakamade suna wana vraiment est-ce que mon amour taloba monter ouais il est pas stable quoi Jani mais ba beta ko kaba ba comprendre que buso bana na ye apesi makambo na film so na ngosui donc azona ye loko te na film et bon on a position à ça on se comprend mais au moins so ko ki likolo et so makani azonga elonge ouais avant on a des petits ouais mutu fota la yo mo pe vina voilà yo ko sali via salité ko mutu batu ba ko pe ko lodé ko lobelela ngo voilà mais batu ba beta ko kaba to comprendre que viva ouais bana na pe ba ko la na batala film no tilelo bamutu na basi mama so ko combien pour na ba petit so voilà mutaloba makambo wana sate on se comprend lelo pe to na mboko na biso mama na biso fleur abongi cette mission parce que tout ça lobela mingi moi si wa Salimade mais na kana biso pe mibali voilà tout ça clair nzamba za juste ouais to condamna ka ba cité biso pe mibali tout ça mabe parce que vena biso Jani ba lobela ka mutu bola muso soka kufi voilà ngati na loba nyonso ouais vena biso Jani na king abote na basebele ouais basini surtout ya serali bango na ba misuba na ba liaison yoka atika bango mama na fleur atika bango akenda alobaka na bango nini babombaka nini na mitema voilà omoni babilo musu to futa lelo ezaka o sala kala Jani na nzela ya nani mutu moka lelaka ouais parce que mutu moka lelaka avant comme na la vie atiki basi ebele so ba so ba de la na komba Jani ouais mais le lobo mona mabe ya la brine mais vous avez battu sous des salaires du péché c'est la mort voilà le lobo Jani akutani nango était important vraiment to s'appelle les sons était bibalité était un basi ouais na mokili voilà moi si eza mobali le lobo to fande komba la brine on a dit c'est comme le roi salut au drapeau donc tout comme la brine pourquoi to e baka sous place mabe Jani nano azo sala mission parce que c'est moi ça qui ndima ba personne kanda point
Vraiment. Maman Flore, on va toi, tu penses que la brine, hein, si tu vas na vie so faille, si à mon abama ben ando n'était point. C'est ça le problème. Ando n'était point. Nabi na poto na kayem tazang mukanda. Bato bana mikanda te bazate. Bazali bazebele batambola rapé c'est ça. Poto pe batambola rappel quoi biso a pe ça mukanda le. Ouais. Et puis fait j'en ai soda a remarqué que voilà suspender autonomie mikanda. Ouais. Et belé ba na matanga na bana mikanda. Vraiment. Tout ce qu'elle est mon biloba loba. Na bien que Fiona na kata ba makambu wana ba yebaki. Moi si nanda ku so akomi ko tricher. Ata so bo anda ku monter. Moi ça vanda pas bango mobala vanda pas na ye. So moni moi ça komi ko tricher. So landeli bien ezane loko mo mobali a okoko sala yango. Voilà, c'est ça le problème. Ouais. Yango moi ça otengama. Soit tu as un caractère mabe, ou soit tu sexe nous a bien te, ou soit tu opé sambongo te, ou soit non, on va besoin moi surtout que ça monte. Besoin moi surtout. Voilà. OK. On la na binte, on sota la kama belle binte. Oh, soit que vous suite on sona la binte. Ebele ya basi baza na côté liété parce que ça moi si pe ba so ba yo za moi si na. Non, on sona makambo ça, c'est très important balandi na biso, de beza kaka wa pour comprendre batation eza likolo. Bon finga numéro na ngeza 089 24 84 266. Et ça fait problème. C'est la vérité. Vraiment. Bam suba lo baba bi yo moi si so ba sala que ngo sepe non sepe la té parce que la brine a sali mabe. Non côté l'été. Mais faut qu'on ait na kati ba couple belé ba réalité o eza en kati so ba zomba bisi banda tam subiso to kokolo baté. Vraiment. Moi c'est toki que na zonga pas mobile. Zonga pas mobile, voilà. Tout continuer. Ce qui a senti place wana ana bolingote que ezate ba occuper bien te enfant daté parce que la place kimia. Mobile linga place moi aye ba oya. Mobile za quoi Saint-Esprit alinga place loengete voilà. Alinga place moi ba vendre. Même avec nous le femme. Moi si okoza oza mobali oza mbongo te ma fa ino tam sopona ba sentiment o vraiment c'est ça ndima kufa nzala mais ka sentiment well moi c'est nous sous okoza pe boye ana mbongo mais sentiment pe ça kete autricher voilà par rapport nini babiloko o moi ça za ngo posa mobali aza incapable ko sala yango vraiment c'est ça. Je pense que muta koza vena pour vana ndako moko c'est qu'on a sorcier koza démon penza soit ça que on pona et car à plaisir na essaie que moi ça na misama vraiment bande ko balandi ouais moi si na ndako bovana na nda moi akebo talibanda aboti banda pourquoi ah si faut que tu na la bride vraiment bande ko balandi pour comprendre mais bozo condamné il y a un lobito condamné sur que ça que a pousse a c'est simplement ba raison et bando ça mais sur que a sali ngo pona sentiment motema ne anyokola muto ba wana kuta na nzambi vraiment la réalité la qualité comme vous lobby a sapé mutu ça vraiment mais bon ngini est-ce que bino bati botika la mobile na ye o anyokola ki bavandi panda si vraiment botika la brine botika vraiment voilà botika la brine a ma bé papa Janipé aza ma bé vraiment maman la brine yaga lela mobali na yo mutako bambo libanga azate na leta vraiment merci azako banga mutute et on voit on a déjà 1000 aza on a bakokoti aza on a maman merci beaucoup vraiment merci. Et puis elle aura sali ma chérie place aux arts vanda penda yo kanga on est acte c'est posé na minute presque mon kilimo bimba baza mai na mis tam sous le banza maman wa salo grâce vraiment parce que au tika la vivre la paix na joie tam kolomon vraiment mon bali tout o ya pembe na yo o ya pas sakano o ni mona bolingo sote et puis abandoza na ko banga kata motema na ye akosuma yo te lobako ye banzambe lelo lobako se repentir lobako senga nzambe pardon lobako senga population au pardon voilà pour ba yo que lo ma ofungwama parce que ceux qui pongote makambo
et risquer de mon abat ezongela bana kozongela pe bana elanda tamsu bana tamsu elanda bana peut-être parce que nzamba azali mpona baorphelin amen même ndeko nanga mwasi vraiment mais quand on luka solution luka nzambe mibalo nyonso banda oyokisa ya fai pasi ata mwana ngakufi baoya te bakimi ovi mobimba bapusa na superman te message bien capté bando zoka na se bando zoyo kaka bazyo pona ba sentiment ou bien bazyo tam su poka ba mbongo mais moi mobali azo na considération ndenga zo moi si vraiment pasi na mawa po eza pasi la brine eza pasi to condamné te to ebi ba famille te ande voilà été ande biso tozo vivre to tikali bo papa Janisa Kei ata to lobi akozonga lisusu te vraiment eza pasi na mawa ko rezo ya lelo j'espère que to kozala wana to kolela papa na biso kaka ndenge to kolela ye nde to mesana kolela ye parce que to bandi kolela ye banda kala depuis ya kufati lelo tozo lela ye kaka vraiment na pesi merci mingi nazo to na liloba ya suka ya papa nanga botaka bolumbu okoloba nini pe ko clôturer nini pour matangezo ya déjà to kozala to kolela e kosala biso bien liloba ya suka. Déjà, donc le message est déjà bien capté. Donc, les souvenirs sont au Zalawa. To yamba ko papa na biso Tchani. To lingi to kunda papa na biso na kimia. Voilà. Ba makele les gens sont na tinate. O la brine, o Tchani nyonso wana. Tikita, ça vient déjà mon lekelai. Donc problème c'est que les gars to yeba ndenge ni to kunda vi na biso na honneur parce que aza icône ya mboko. Message au mona bo pesa ka ya mona. Donc kimia zala organisation pena. Bo sala magamalamu. Vraiment. Bo sala magamu tena ndenge ke natika na 10% ça to sibile. Na tango na pantiki la te. Et là on peut te zoboyer. Ah, et là peut te zoboyer ande yango wana vraiment. Ouais. Viens na biso masumu. Mais bimbachani botambola correct. Parce que l'homme botambola correct. Bon molimo santo si mutubile ya 10%. Boko mu pandi. Pour ça makambo yo ça biso ba commettre des choses. Et là on a 5 ans na bango. Merci beaucoup Botaka Bolumbu vraiment na pesio merci na lobano ya suka vraiment j'espère que bino so boyoki to lingi na biso bato ba bobara ba 10% te vraiment to la vie na kimia to kunde na kimia et ko sala biso kitoko. Liloba ya suka ya mama Flore to yoka ouais. On a réseau social. Mais na biso ya ko pesa $10,000 pour na liwa ya Jani na Paris kuna 10,000 €. Il paraît ça il a qui ça c'est mutasala ko bana asenga 10% ba kola de 2,000 dikolo ba pesi. Ozoma ba biloko na penza eza malamu te vraiment oui. On appelle si papa sia tout la merci, Maxi merci, Devos merci, tout ba sali ke bemba Jani et ya ki nzamba mama apambola bino domboza bien lo ba suke za na mama tanga o tolela ye totika polémique to lobby o to koka koloba to lobby to chaka na se to sambela to se préparer ba o petit to tikali to zo appelle leçon ya makasi. Donc on appelle si ba abonné nyonso ya chaîne o vraiment surtout na bi que son nzamba sungi susu son nzamba yete po nzamba ko ya pele vraiment voilà donc son nzamba yete na bi que to mona na susu vraiment matanga ba ya Jani to mona analyse susu donc là on appelle si famille nanga mobimana bana nanga baba olandanga Giovanni na pesi ba bisous mon bébé et puis Daniela maman leki na bango Esther Kayembe je vous salue là tu es ma maman chérie je t'aime bien vraiment. Merci beaucoup maman Flore na pesi yo merci na ndengo se présenter na émission nanga coup sur coup papa nanga botaka pe na pesi yo merci ndengo se présenter vraiment na sepeli mingi merci beaucoup na balandi na biso ya Active Final Télévision surtout na pesi mingi mbote nanga na mon boss veut dire vraiment mon boss homme quand ndé to lo barato bombara parce que ba ko yibaye to si sera tête to kataka mon boss homme na pesi mbote na pasteur Moïse Gilbert andi na bala bana nyonso ya vie de l'Éternel ba mbote ebele mbote na ba balinga ke mission nanga coup sur coup vraiment na pesi mbote ebele to kutani mikolo mizali koya bye.